mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobe la vie Papi Gen émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo yango to bisimino ki azalaka muninga na yote. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie yo brondo nazalaka muninga na yote pe na kotika la pe kozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie gumu chuchu supu nazalaka muninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie yo je saute pas nazalaka moninga na yote ngai se beniko popoli po kuluti ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga nazalaka moninga na yo te est-ce que nga nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga na moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yote Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Mbote na bino partout bokolanda biso na tolobe la vie officielle. Merci na bino nyoso. Merci na confiance bolingo bozanango. Merci na bato baza ko partager ba vidéo, merci na bato baza ko aimer, merci na bato pe baza ko s'abonner. Et on tozolo ba chaque fois abonnez-vous massivement à na tolobe la vie aux anatorté. On repona une bonne part. Bon s'abonner na tolobe la vie. Léon Azana, messager, Galates 4:16. À cause de la vérité, nous sommes devenus leurs ennemis. Amen. Nabi Galates, je crois que Galates Azam Moko, il y a bateau tondo sana bango, laissez partir mon peuple. Tozala Kina Galates, imbattable Churamboma. Tozala qui aussi na Chatos, Chatumba. Alors Lelo Chatumba Aza très malade. Ah malade. Qui déjà bakri d'alarme mais Nicolas Churamboma. Lelo Pena Yamba encore Galate Moko Kakaya laissez partir mon peuple parce que Lelo est frappé biso comment la vidéo en tout cas Montomoko Aza calme Azate. Ça nous a fait très mal comme on a notre frère Naïta Wana en tout cas franchement. Et on a mis le galette au micro-solo, galette mbote. Mbote Papi Gen. Boni. Qui m'a pas la gasse à Dambé les hommes à Kolongondo. À part de nouvelles hommes à Ezotambola na Itando Ike. Toko liate, toko melate, toko vanda pe kimiate. Tant ma isopani. Solution à l'égo qui me l'a pas en colo. Il y a un moment qui nous est qui to le cas. Parce que le téléphone est tourné dans l'appel. Partout, babengi, Europe, babengi. Bozolo banini. Alors, Bozolo banini, solution à ma boca à Zakomba.
Solution za maboko ya biso, il y a la part de Dieu et la part des hommes. Par ya Nzambe zali ki azo simba ame ya Tchatumba, azo batela yango, car l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, n'a jamais été échoué. Pour la cause juste à Tchatumba. Par na biso zali photo téléma, na télévision pour na kolobela, ba oyo bazali habilité, ba oyo balongola ki Tchatumba ne sika oyo, ba oyo ba mema ki Tchatumba na kisasa. Que tout a besoin de mon chat, tu manières qui est dans notre colongo, n'est pas dans notre colongo. Il y a un moment qui n'a tellement mitoyé. Voilà, quand tu as besoin d'un abisso, et belé baza, et belé va comprendre de et quand on peut les anini ou ekoeli ou ekomeli, chatumba parce que mon silence n'est pas le baka, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais les alliés, nous sous silence, nous avons une bonne nouvelle parce que sur tête tout le monde qui il a beaucoup souffert un peu au monde pendant qu'il a eu moins de temps et belé. Alors, Eza Penani nous comme Bishop Tchatumba. Merci Papi Gen, merci Bana Yanzambe, Congolais partout, il n'y a pas besoin de la vision de la carte de la vie. Il y a les bosses alliés, naïna nous pona courir mais sans ambalola, oh il y a pessibiso, tant d'opportunités, il y a kolobela à la personne de Tchatumba. Mais il y a les bosses à Bana Banda, nazo sengela nanu Tchatumba pardon. Et pas Yanzamba Lola. Mokina Nikolo na c'est le tout puissant. Aïba na kolimbisa Tchatumba de A à Z. Et Yami Balé na kosengela Tchatumba pardon devant peuple congolais, congolaise. O nyoso ayebi ke Tchatumba zokisaye na maloba songolo mpakala. Boyeba na kolimbisa. Autrement dit, maman mokote oyo aboti ndoki soki ata yebi ke ndoki azanga mawa atonda kate ke mama wana aboya kopesa ndoki biloko kolia akotala pasi ya 9 mois na libomo nini ngolo ba parla et ngolo ba keno congolais congolaise nyonso mosantu na sena mabele azate a part Nzamba Lola to mekaka koyoko la perfection na to yoko la ko kima masomo mais na moment oyo Tchatumba zalaki na malamu pe na mabena ye yango na yiko sengela ye bolimbisi et pas ya bino peuple congolais. Le sambo na bino ezala na munoko pona ko sengela Tchatumba pardon et puis ko lela mawa ya Nzambe kitakati na Tchatumba Nzambe abikisaye parce qu'à la kisi bonene na ya kotika lankolo. Et merci Gen na moment o lisusu nazokota pona ko lobaka ke Nzamba Lola akosakate. Pourquoi akosakate? À la personne de Tchatumba boyebi émission a laissé partir mon peuple oyo etikala gravé na mitema bato pe na ba famille na ba mémoire na bandako ya bato et bekisa et kangola bato. Autrement dit, ezalaki émission oyo objectif ezalaki ke kobimisa bana na Nzambe na l'église ya bipola batinda bango na l'église oyo ya ba vrai serviteur ba banga kankolo bipato bengi terre fertile na bantu baye ko la ndenge ya kosambela bango moko bakoma autonome Saba les capacités intermédiaires ya mutu. Alors, émission wana boyebi nenge et kendela jusqu'à présent, bactère na bango bazali. Moko na bango nenge papi gena uti koloba nazali et bakufite bazana bomoy. Alors, Tchatumba pona kokene kisasa, Tchatumba azalaki marié awa na mwasi na bana. O na pesi mbote na mama chika bipa yazali, mama ya bana na ye. Oyo toyebaki bisika azali kovanda Tchatumba abanaye kosala ndenge mutu nyonso tu abetaka kayone na kata miki la poto azali kokanye vi na ye malamu Tchatumba azali kokelela eloko moko te tangu Tchatumba azozala awa avakele la kisasa azalaki kolia akomela akolata na lolenge oyo Nzambe azali kopesa ye akelelaki eloko moko te par rapport au tanga ba émission de bandi qui m'a qui est pas ya mutu moko te mais likambo ya kokamo ezani nike tout en coup mukilumba eyebi ke Tchatumba azalaki ko lobela politique ko lobela nani à la personne ya Vital Kamerhe oyo boyebi abetama pona Vital Kamerhe ba sala ye ndenge basenge basala ye à l'époque ya combattant ezali ko régner na wana mikila poto. Alors, ti toyoko musutuka Tchatumba azako kena kisasa. Mais
na kozonga kaka pona remercier Nzamba Lola na lobake Nzamba Lola akosaka te Nzamba Lola aza mutu te po a changer d'écrit na ye oya loba yango amemaka ngo tina suka. Alors ngana leka déjà pona ko remercier Nzambe na sens nini maye aloba à la personne ya Tchatumba ekokisami lelo mais ekokisami na sens nini pona kotalisa Bishop Tchatumba ke Nzambe akotika la Nzambe serviteur ya Nzambe alandaka mutu mukili te parce que Tchatumba zwaki risque oyo boyebi akei atiki mikana na yawa akendaki na appel ya Vital Kamerhe intermédiaire ya mwasine Amida ne mutu ayo kozwa Tchatumba lobeki no kende Kisasa Vital Kamerhe aza na posa na yo. Alors boyebi Tchatumba azalaki ko défendre politique ya Vital Kamerhe na conviction na ye soi-disant Vital Kamerhe nde ko restaurer Congo wana ye selon ye. Alors tant mutu atiki nyonso atiki musala atiki na mission oyo azalaki na yango laisser partir mon peuple bato atiki yango na nzela na banzi batu oyo abimisaki atiki bango na désert ola kotsa bango kana Nzamba Lola atikala ko sepela te. Alors na sala ba émission ya na interpella mutu nyonso avant Tchatumba kele Kisasa na zwa révélation ya sac ya mbongo Tchatumba azo kende na sac ya mbongo azo na Vital Kamerhe ngana kati Vital Kamerhe na droite Tchatumba na gauche. Alors ezalaki débat bitumba ya verbalement na kati ya ndoto. Alors nazalaki lokola nga moko Tchatumba moyo kote la ezalaki te moyo kote la Vital Kamerhe pe ezalaki te. Alors naki comprendre vision ke Nzamba atali singai aza suna binote a commis na vision ya politique. L'homme prie d'avoir les mains de main. Alors en tant qu'un clairvoyance et sengaki na se retirer selon volonté ya Nzambe. Mais na vertisaki ndeko na ngai Tchatumba. Mais mutema na ye déjà et c'est comment qui na niveau ya politique na Kisasa. Azalaki averti ndeko Gen ayebi ndeko Choramboma ayebi yango. Alors totiki asa la volonté na ye selon ndenge balongolaki awa na Vital Kamerhe na recommandation na ye na nzela ya mwasi na ye. Tchatumba akenaki poto akenaki Kisasa avec bonne santé akomi na Kisasa pas même 6 mois bakangi Vital Kamerhe. C'était si négatif. En tant qu'homme spirituel, il faut comprendre que na tiki ngambo il faut na zonga akwa ko zonga na moma wana mais Tchatumba alingaki amema Nzambe tina suka Nzambe ameminde ko na biso tina suka a permettre oyo komeni Chatos na Kisasa abane ko sala ano gagner le meilleur na ye mais par la jalousie ya bato ya Kisasa bomoni oyo e komeli ye. Mais à ne pas oublier Tchatumba zali diabétique na situation oyo pota boyebi conséquence na yango. Mais toyebi que le tout puissant azana bomoi ako échoué pona bomo ya Tchatumba. Mais biso toyeli le zaboye par rapport à nyonso tozana besoin ya bomo ya Tchatumba ezonga mobimba akenaki vivant azonga vivant. Yango to ko interpeller oyo à la personne ya Vital Kamerhe. Toyebi ke okomi président ya parlement. Toye ko interpeller famille ya Vital Kamerhe. Tchatumba zalaki awa. Azana famille. Azana mwasi na bana. Azana famille na ye. Elingi koloba. Mutu atika musala. Atiki makambo nyonso. Parce que azako kende ko sala na politique. Na politique peuple congolais boyebi oyo eza ko futa na politique batu bakufi lokola bambinzo batu bakufi lokola bampete. Mais ya mutu ezalete famille ya Vital Kamerhe bozali awa na Île-de-France ou na province to sengi na bino au nom de l'Éternel bolata compassion bolata amour bozala plein de miséricorde bobenga ndeko na bino Vital Kamerhe que Tchatumba bazwa soin na ye approfondi aza diabétique bala de la traitement na ye de A à Z. Et deuxième chose bazongi c'est la biso Tchatumba awa mukanda na poto kufaka te aza na mwasi na bana na ba photo na ye na ba
émission à la politique et ça va preuve tangible oyo tokolaki ça na ba mbula matadi ya potowa mukana ya Chatumba ekoyeba na kozonga mais kozongisa Chatumba na poto to sepeli ke Chatumba azonga avec bonne santé. Vital Kamerhe azwa charge ya Chatumba nourri blanchi longé ciment apesa ye passeport de service azwela ye visa parce que na yebite soki Chatumba azali fonctionnaire na kokamwa mais ça azali fonctionnaire il a kisi kozwela ye visa soki nzoto ne komi kolongondo ozongiseli biso Chatumba so ozongi na poto ebwakaka mutu te bandaku ezali centre social ezali Chatumba akose rétablir et puis yemoko akoleka na télévision pour atalisa bonene ya Zakumba bonene ya Nkumu bonene ya Maweja Nzamba lola basakanaka na yete Nzamba lola amemaka batetiti na suka ndesima azongisi yo ayebisi yo loba tatola babola munangai ndesima Chatumba ndezali fe na ye akokabwana na politique pona kozongisa makolo na ye mibale na makambo ya nkolo un serviteur ya nkolo ataelaka muta mukilité. Souvenez-vous des rois chapitre 5 bazolobela l'histoire ya Élysée na Naman les généraux Naman mapinga na bagalo na ye mais azalaki na lèpre kati na nzoto mais servante na ye mwana musala israélite oyo akendaki captif na mboka ya Syrie alobi na mboka na ngai naza na serviteur renommé oyo akobikisa mobali na yo généraux azwi babiloko azwi mbongo azwi bato na ye akatisi Israël mais tango aye akutana na Élysée te Élysée atindi bato na ye boyebisa ye akweya mbala sambo na mai na Sokoto pour te dire un vrai serviteur ya Nzambe abotamaka incorruptible akufaka incorruptible ataelaka muta mukilité généraux ou président de la République basala Nzambe nde basambelaka bango bipai maladi ya munganga lembeli yono kosambela epe cancer elimwe esili bango ne bako s'incliner devant basala Nzambe Elisa kitate malgré yaki na armée na ye malgré yaki na président na ye bayebisaki tosa cette fois na kata mai alobi ambonga na généraux mais suka nango atosaki akweyaki cette fois Namani azalaki sauvé tanga pesi ba présent alinga corrompre Élysée lobi Mosali ya Nzambe oyo nga nazali zonga na ba présent na yo boni na Congo bazwi ba présent et pas ba politicien boni na Congo basombi bango boni na Congo bakomisi mabanga ekomi mapa voilà baola kisabiso comportement ya un homme de Dieu mais na manso Nzamba lola azwa lokumu na oyo eleki na opazo sala a touché motema Vital Kamerhe to sengi na yo Vital Kamerhe Chatumba aza na famille na Kisasa Chatumba zwa soin na ye ayaki ya mobimba azonga ya mobimba à ne pas oublier il est diabétique soin na ye si fezala na ndenge ya poto hôpital ya Malonga ezali na nyonso ayaki maboko pamba te tango zongisa ye na poto zongisa ye libenga na ye etonda pour aya ko bandela vie na ye awa na poto. Voilà, merci messager, je crois que le message est passé mais alors si vous comprenez moi est-ce que Chatumba on a sous poto parce que Chatumba tu es bien je sais qu'il y a des musées galeries mais est-ce que ndenge yo ndoso ne Chatumba za mutu akondi bape kozonga suna poto Nzambe basakana kana ete elingolo bakeno na moment oyo soin ya Chatumba eza pas à soin et puis tanga zo soin soki aminingi et puis soki à comprendre que non ezali carte spirituelle oyo Nzambe azako interpeller et puis Nzamba zo lobela ye pas nazo memaye en gros faye bake Nzamba atikala ko sepela te abimisa batu na Egypto atiki bango na désert ola mema bango na Kana elingi koloba ke soki Vital Kamerhe azwe sie soin à se rétablir Chatumba fatela Nzambe oyo ayebi na kobikisa ye soki Chatumba alingi azongela biloko ya sanza
azongela Vitali Kamere parce que azui sie soin qui a été dans la Kisasa le reste c'est Zali Nzambe na Chatumba mais en gros Nzamba Lola azako racheter Chatumba azonga memaye asili sa musala oyo ye abanda atika na katikati en gros soka milingi alingi mwasi na bana na ye oyo alobaka libosa laisser partir mon peuple za ko tumuke par contre oyo akoya ko loba mais pas Nzamba amemi contre mi à toutes ces bordures spirituelles na banzi akose ventile akose suba ventile tellement comme oyo parce que na makambo Nzambe eza kwanga na makaya bute. Et ça va passer à Moussou Bazo, c'est capé Chatumba, bon, Nzamba frappé. Est-ce que c'est normal? Moninga Zana Itao, Batuan de Sekai. Tout à fait normal, les comportements congolais. C'est qu'un vrai serviteur, même, bon, Kamatanaki, en gros, oh, Chatumba, 80%, c'était de la vérité. 80% c'était de la vérité, c'était pas mensonge. Oh, Yaloba, c'est la vérité. Mais quand vous allez non, il n'avait pas compris que ennemi à quoi na nzela ni ennemi abimisi na plan Nzambe na nzela politique. Oyo azala qui averti par la révélation Nzambe a discerné quitté. Mais j'avais compris. Na moment na ko na kisasa. Na ko na pe batuti. On a dit Papi Gen. Mais oui, mais parce que naza moko oyo alobela ki fati. Mais dans le Bela Félix, par la révélation, Félix a commis azali présent à la transition spirituelle. Mais ce n'est pas lui qui va donner l'argent au peuple congolais. Là, on continue avec le bango. Celui qui donnera l'argent au peuple congolais, c'est celui qui viendra après Félix. Félix a bâti la fondation, mais Moutako Tonganda vous a été. Alors, Tokoki Koloba Nyonso, si ça y a un homme qui non, plein à Congo, mais en Congo, Nzambe Moutayebi. Mais dans le moment où il va passer, il va dire non, oui, Kobo Sanate que non. Attaque à Chatumba avant même à Kende. Chatumba kota hôpital, tant que tu as mission là. Attaque à soi. Tant que tu as dénoncé Makambo, état de mode satanique diabolique. Là ici, azo attaque. Mais tant que vous allez habilité à dénoncer. Et là ici, faut ça la peine autant la intègre. Autant la sanctification. Nesiko toutes les attaques là et côté de l'autre parce que l'ange de l'Éternel campe aux entours de ceux qui craignent l'Éternel. Mais j'avais compris que non, ceux qui attaquent les yaki et toucha qui Chatumba, et Nzamba pargné, oui, parce que il était dans la mission. Mais à comprendre qu'il était que non, dans la mission, il faut qu'on ma colonie balé, il faut abandonner politique. Alors, Koti Kamoussala na yo, on allait gagner à peu près 2000 €. Azola la pongia tranquille. Akende, c'était jusqu'à mon que oui, Moutonga na zoko le bela, a commis ministre, c'est-à-dire comme un poste moko valable. On a gagné, qu'on les gana poto. Mais par qui? Moi, si à Vitali Kamere, recommandation à Vitali Kamere, ne balongo la Chatumba akei. Azo a risque à Nengewana. En gros, on a dit il faut que c'est la Chatumba à Mobimba, azo a soigné. Pour la pasteur, un vrai serviteur, à consulter Chatumba malheur, un vrai moine en Zambé, à Robani Nzamba de Bessaye, na oya salaki, a se ressaisi, opportunité spirituelle aux Zamba Pessier, na moment toujours qu'il est haut. En gros, bah, oh, bah, oui, bah, on souhaite les lois. Mais tu le dis bien que non, l'Éternel n'a jamais été échoué pour la cause juste de Chatumba. Parce que Ayaki pour les pécheurs, Ayaki pour la sainteté, Ayaki pour la maladie. Venez à moi, vous tous vous êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Sauf que batanga na poto awa, batanga na Kisasa, c'est 100 000 habitants ou bisika 10 personnes bazali et basala nzambe. Tout ça continue il y a 3%. 3%. Bah vrai basala nzambe ba 3% na Congo, même na poto, ba kotanga mituna sikoza na pourcentage nini. Bisika no zali. En gros, on va se télé liwa akoko faté parce que nzamba za na ye ayebi mission za na ngona ye, ayebi pa ya memiye. Oko se télé mutu liwate, nzambe nde ayebi pa za mema Chatumba, bi pa komisi Chatumba, bi pa ya akosani na Chatumba. Nazali convaincu que nzamba lola nana lobi dernier moté. Voilà. Okay. Voilà, messager, le Basouk Ezani, Nipoto aussi, et puis, sur lancer un message particulier à Chatumba. Ah oui, Bicho Chatumba, voilà, Galati Yo, message ce Komelio, Yikampiko. Souvenez-vous, oh, dans l'Obaki, c'était pas de moi, c'était ainsi dit l'Éternel. Parce que d'abord, ainsi dit l'Éternel, même ceux qui hésitent, ça finira par s'accomplir. Mais Nzamba Lingio, saisis opportunité spirituelle, Oyo. Vitali Kamere soigné yo.
mais le médecin par l'excellence eza Yesu Masia ye wana bikisa yo makila na Yesu ebombe batela yo bipa ozali pota wana nzamba lola a disparaître yango o se rétablir o longwa na politique o senga bolimbisi na mutu nyonso oyo yo otukaye mwasi mobali homme femme enfant jeunes et vieux o senga bolimbisi na nzamba lola o leka na betando ike na kisasa et puis soko na poto awa zongela mission na yo na makolo mibale oza muta liboso te okweisami oza muta liboso te oyo obungi nzela muyibi ne kulusu akotaki lola yo po kokota lola. Tout est possible à celui qui croit. Pona ba o bazo kotuka yo batuka mais bana na nzambe ya solo bako sengela yo grâce ngolu ya nzambe kitana bomo ina yo. Nous t'aimons, nous sommes ensemble. C'était mon bel votre humble serviteur, le messager Galate 4:16. Na pesi mbote na ngai na Béatrice Bongeli na kata Luxembourg, maman sociale talaka ya Chatumba. Na sengi na peuple congolais nyonso bato ya bolingo, baibalona bolingo. Botalaka ya Chatumba. Chora mboma numéro ya téléphone ya contact ya Chatumba etambola na kata tolo bela vie ba o Saint-Esprit ko toucher bango. Ba kutana na famille, ba contacter famille ya muke bokozala na yango. Botindela yango Chatumba intermédiaire ya famille nzamba lola akobosa na bilote akokanisa bino. Otokolo bela bino yango wana e bino bakasayen partout bipa ebozali moko na bino yewana manifester votre amour otokolo bela bino yango wana nzamba lola abomba abatela e apambolo papigen e nzamba lola apambola ndaku na ngai apambola mwasi na bana tokomi na bino mbala sima. Merci Nabandeko Bolandi biso, je crois que le message est clair. Messager azali ne nalobaki azali moko ya Chatumba. Donc abato bomoni ezap na bato Chatumba et loko za ko frapper biso. Yango moni toza ko lancer bambela oyo. Mbela oyo je crois que comme la mutu nyonso. Na tout ça l'émission mon na lobby tozo senga mingi surtout ko sambela pona ndeko na biso. Ndezali shop Chatumba. Ko sambela pona oyo linga sambela pona ye. Oyo linga sambela malamu sambela pona ye. Les amalami to bien soit pasteur te ba sambela pona parce que bino pasteur boza ba genre d'abino. Donc bino bo CP là mais we ba ke Chatumba to za na ya bo mona Chatumba laissez partir mon peuple wana mission à la fois si disant. D'ici là botika malamu restez connectés sur tout le Belavie officiel, partagez l'émission oyo soko moni yango. Allez, merci, bye bye. Bye. Bon ngai naza Mama Suzanne Chibola, petite sœur ya Chatumba. Na minute toza na kati ya mutuka Vital Kamere ye moko aye kozwa biso siko toke hôpital na Chatumba yeyo akufite ngai yeyo petite sœur Chibola Suzanne. Bye. Mère Chantal grâce Bafoka na Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Felipe Omengoe na iyo. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya misto na kokate bomwane lekio mekana no mekola mama chéri na butu na lotio lokute lekio chéri ya munu mama kalangai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris. Chifa Wakamba, Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga ekomande tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya komplike
moke amore ya miso na koka te bomwana eleki yo mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokute eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobalie nakomi kokondo nawe mama La Fireze na Yverdon Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzomo, Simon Combs Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, à la malade vivre, la montée malacole, la sala aux zonga, vraiment la limité, à la malade vivre, la montée malacole, la sala aux zonga, sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boyo mwana mama Jean-Pi Mokutu Naki vraiment nandimi te ala malale vivo la motema nakole la sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetu Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite mosala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mama Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato olo natalo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dugwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi no lengo komyo memela ngai DJ Kisalou, 100, Chideric Tamba, 4 saisons. Kangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Manda mandalala na losambo Libasa nanga kade Mama Nina na Deborah Yana subu na zobanga nanga deception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Chika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Oligongo ya tindinga pe na conclure Na mikaba na losambo mama Tidana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Deception Soki moye ezali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi
ya motema nanga. Dide mon perso, mwana Liège, Papi Mundele, Viva Menga, ami de longue date, Keja, les grands déclarants, Gabi Tem, Mama Lumba, Chile Niatie. Merci Zedek. Maman jolie, Madame aimée. Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki. Nilopena ngaya talo ngana lingaka yo. Obwaki wapie. Jana bolingo na nga obwaki wapie. Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie. Ulrich Tondo Yakatobi na rumba. Déclarant Malela